bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Bonjour tout le monde. Le loto Zwami encore le 1er novembre. Le 1er novembre 2019, il est précisément 14h35. Bonjour tout le monde à connecter. Bonjour Bambo Tebele. Bonjour Nabino Nyostou. Zwami partout, bas Congolais, Zwami en Afrique, partout. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Donc, vous avez bien branché na Facebook Yandeko Labino. Oui, mi simple Yakolo, le frère Yvon. Bonjour tout le monde. Na lola tsokoyemba elonge monani kolo kumbama yobongi na lokumwe haleluya na Yesu yoko sina Yuda kolo kumbama yobongi na lokumu na lola tsoko yembae elonge monani kolo kumbama yobongi na lokumwe haleluya na Yesu yonko sina Yuda kolo kumbama yobongi na lokumu ngai natika komilela lelaka ngai nalongola loboko na litsama mpona yebete masiya alongaki ngai natika komitungisa maka ngai nakausa maya miso na ngai mpona yebi ete masiya alongaki nalola tsoko yembae elonge monani kolo kumbama yobongi na lokumwe haleluya na Yesu yoko sina Yuda kolo kumbama yobongi na lokumu zambe monene zambe nanga mosusu azali te zambe sengo boye zambe sengo zambe nanga mosusu azali te. Bonjour tout le monde, bonjour ma sœur Yvette Ndonga Bikamwa, que le Seigneur te bénisse, ravi de te voir en ligne. Bonjour ma sœur Bibiche Lukaou, que le Seigneur te bénisse. Bonjour ma grande sœur Mireille Docteur Mbweso, que le Seigneur te bénisse. Ravi de vous voir en ligne. Vous êtes bien branchés na Facebook Yandeko Labino, Moyembi simple ya Kolo. Alors, merci Nande Tokutan encore. Merci Nanzambe, Nandenge Asalibiso grâce. Tokutan encore Mokolo Alelo. Première journée, il y a mois de novembre. Donc, le 1er novembre 2019. Donc, Zamba Salibiso Ngolo, Mingi Natango Oyo. Bamoni les premiers té, Mingi Natango Oyo. Bamoni les premiers, mais Bakangami Naba, Okono Ndenge Nandenge, Mingi Natango Oyo. Bazong Sipe ma pas en colo. Donc, comme ça, Nzambe Yo Mutu. Okoti na direct Oyo, Kumisa Nzambe Yo Mutu. Apesi Makasi, Olanda, Lisolo Tozalango Lelo. Alors, Lisolo Tozalango Lelo, il faut que bake Moyembi Nankolo, Ayaka, Pamba te, na ba écran na biso, Ayaka Pamba te na ba direct, pour na Koloba. Moyembi simple Yankolo, Ayaka, toujours na ba nouvelle histoire, Oyo Ezali, et ça la passe mingi na communauté na biso. Moyembi Nankolo, Ayaka na ba histoire Oyo Ezali, et koki koluka solution na ba mabota na biso. Moyembi simple Yankolo, ce n'est pas kakake, voilà, histoire ezate, akoya kaka bongo. Donc, Moyembi Nankolo, ce qui est sans histoire, il faut que Ayemba pour adorer Nkolo. Parce que la Bible le dit dans Miso, tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais
En dehors à ça, moi, Milankolo, ayaka soki, bah, histoire ezali. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez bien branché na Facebook à moi, Milankolo. Des fois, vous avez un na www, les news Nzambe production TV. Que le Seigneur vous bénisse. Mokili toko vanda, yeba ba jalou batonde bele. Neko yebela tango, po mokili komi na sukai. Tala bato bakomi ko bomana. Mawana mitsema ya bato esili. Ikolo ya mbongo ngai. Ozala riche, to pauvre papa nanga. Tika kosala lolendo, to kozonga bansoma bele. Ngai na sala nini. Mama na sambwende ko sambwa. Zambe basili singalo poso. Kombo na ngai koma sije ya licho. Kofinga kotongo kana sambo ye. Ngana sambwe na ngai. Mama na sambwende ko sambwa. Zambe basili singalo poso. Kombo na ngai koma sije ya licho. Kofinga kotongo ngana sambo ye. Ngana sambo na ngai. Ngana bino toweli ninye. Ngana bino toweli ninye. Tosa bande kote otika vina ngai efanda na kimia ye. Efanda nango na kimia ye. Zambe basili singa loposo. Zambe basili singa vraiment loposo. Kombo na ngai koma sije ya licho. Merci na bino nyosu. Vous êtes branché na www. Lisolo zali ndeko la biso voilà. Avant l'Allemagne. Azaki na mubali. Ndenge zala kaka. Ayeko boya na mubali na ye. Ndeko mwasi ayeko tikala na 2 enfants. Alors le mwasi tanga tikala na 2 enfants. Conseil to pesa na suka pona ba femme oyo bazo vanda seul avec 2 enfants. Batungisa mate. Nzamba tiki yote. Nzamba bosani yote. Nga wabino molobele ba maman na ye lisusu na histoire asika. Histoire oyo est passée en Allemagne. Ndeko benga ndenge koyoka ndeko landa biso babino to pesa moyembi lisolo oyo. Vous m'excusez. Et ça là vraiment très passif. Bah comme on a biso ba kabela ki biso lisolo qui est vraiment très passe rester branché voilà na ngotina suka. Ils ont vraiment pas si na communauté na biso. Alors la sœur na biso ayako kabwana mobali na ye, ko kabana bakabana mobali na ye. Ba botaki bana mibale. Na ko bota bana mibale. Bala kenda ma sœur na biso pe ayako tikala na 2 enfants na ye. Na 2 enfants na ye tikala kinango. Atikala kina bango. Ah nde nzambe na mawana ya tika bana ete. Ah continue ki pe toujours. Kobomba sœur na biso bien na bana na mibale. Et après moi ba mikolo eleki sœur na biso ya kosala connaissance na petit na mo ya quartier. Petit na ya quartier abana uta Belgique. Des fois qu'il dans la Belgique, des fois zonga Allemagne, des fois ça la Belgique, des fois zonga Allemagne. Mais ça vraiment pire petit na ba ça une connaissance à Edaka épais souvent et msuso bika basi là ba déménagement, ba course, ba livraison, ba bloc mais en tout cas petit à ça rappelle tout près à sœur na biso au Allemagne intervenir à moi na ba besoin na msuso. Et comme ça un jour sœur na biso nzamba sunga ki akoma na moi possibilité il y a kosomba voiture alinga somba voiture moi occasion après ça qui commission maloba na petit na wana mutema bi ah est-ce que okoye ba ndeko mota te ka voiture mais en bon état ou est-ce que toko kende quand même na parce que ba voiture allemande ah la lembiango tout ça la lingi voiture ou en dehors ya Allemagne aki komona petit na wana or que petit na yepe la Belgique place à bana vanda aki na grand frère na mon père propre ya connaissance ka ya quartier grand frère na ye aki na voiture pas bana goteka
Alors on a voiture grand frère na bana oteka grand frère na yango pe o ba yebana kini na quartier o ba yebana liboso ku te ser o Allemagne ti pona ba yebana na ye ako kufula mwasi il y a 6 mois. Alors ça dit que comment il est petit aye ko bana grand frère na wana lobi ah kulutu ebi ke na ser na mo na en Allemagne ana besoin de voiture mais ebi se ngo oteka voiture abi ah c'est vrai Zumutu. Petit wana lobi oui na Zumutu na ebi ser na ngamo boye donc il a besoin de voiture et tout ça. Donc il a évité tout ça ndeni poto kutana et puis pendant ko présenter ko l'accès voiture peut-être à ko sango rodage peut-être essayer soit c'est pel nango bon. Après bo meka ko solo là et tout ça. Alors et sali siko OK. Makambo ezongi entre ser o atikala na bana mibale na kulutu oyo aki na Belgique a oteka voiture. Alors ser avant en Allemagne muto ateka voiture aki na Belgique. Ye petit wana avant asalaka Belgique Allemagne. Bon na kati na bango comme le rôle intermédiaire. Donc entre ser d'Allemagne et na ndeko mobali na Belgique. Masolo pe bando kende bien. Ba pesa na rendez-vous. Ba ko kutana un jour. Na Allemagne et pas ser. Ser a talipé voiture. Bah qui n'a ngopé ah voiture on va bien en tout cas ah M6 petit na wana mutema bi ah en tout cas la CPL la voiture en tout ça en tout cas c'est bien tout ça et après bah yokani apesa ni bambongo ba signer ni kanda makambutu ser na Allemagne la saline a récupérer voiture le vieux na Belgique a saline a zone Belgique vieux pe na Belgique tira kufela moi si atira la pe na bana mibale quelle coïncidence bandeko on a bien branché à Facebook and on a mis moins simple dans colo a kapambate a kana ba histoire moko ça très choquante a kana ba histoire moko ça très sérieuse a kana ba sujet moko ça vraiment choquant mais to na quand même parce que na suka et na conseil oyo et ko porter biso to pesa ngona niveau ya communauté na biso parce que makambu est commis vraiment ébélé vraiment il faut to la muka to commis na temps moko boye to commis na moment moko boye makambu est commis biso tellement ébélé on se demande pas des questions makambango ezo uta wapi tozo comprendre te mais en tout cas nzambe asuka biso oyo ya yeba na nzambe oyo vraiment tozo mi pour lancer les na solo pour makamba boye ko komela biso te et ko ça la ser na Allemagne ba ko tikele voiture a sepel nango a futi pe mbongo après ndeko ko tikele pe voiture ya mobali a Saint-Lini azongi ne Belgique ok ndeko mobali tanga zonga Belgique a sepela ki na ser a s'appelle la serre a benga serre tanga eko benga serre et non pardon a bengi na serre te a benga petit frère a bengi petit wana wa mutema wa za intermédiaire na ba ah petit nanga mais ebi que certes te kela ki voiture franchement ah mais boye ben ne banda kala ye petit wana bisi a serre nanga ite ben kala to zaka zaka na ye et puis moi ba misala ba service tout ça en tout cas na randaka ye tout ça ah mais on peut s'en donner notre sanga au sanga na ye encore deuxième contact ou deuxième rencontre et tout ça. Petuana, le quoi pe a mukolo a comprenait que déjà ah mais vieux en fait azo luka nini tout ça. Aiko ko tout na vie tabi ah vieux problème nini. Vieux pas ici vérité abi ah en tout cas au moins certes te que la voiture en Allemagne en tout cas na sepelinae. La ligne vraiment na va naie donc total na nzamba même biso et tout ça et puis toyeba. Ah, yebe petia ko lo baba. En tout cas, vieux problème exacté. Ngana obenga ser ndeto sana Belgique, na obenga ser na pese rendez-vous que nazoya Allemagne jour et tel. Soki, alors c'est plein la lisolo, yom to bimana ye, yom tu bosala chemin mais à condition que la ser aussi andi ma relation avec mais quand même na olobana ye. Problème exacté. Petit peu jour à rencontre na bango, ko kaki abenga ki ser mkona okita Allemagne, na boya tala na lisolo boy. A combien de l'Allemagne comme l'Allemagne rencontre na serre boum bandi pe ko solo là ba solo le tout ça bi ah serre et puis viens là te la voiture tu vas viens là alors bina ipsa yo OK tala asa besoin yo boy tout ça na pe son numéro na ye ou na sengo permission soki yoko soki na cause numéro na yo na pe ça pas vieux na Belgique ya serpe bi ka ndenge conseil na pesa na suka biso basi bandeko na biso basi il ne faut pas être désespéré na vie sokotikali na bana Nzambe abosani yote abwaki yote mais
je continue quand même l'isolo. Et ça, très passionnant, très mawa. C'est une histoire très mawable. Donc il faut vraiment, bandeko, très attentif. Et à la fin, il faut veiller partager cette histoire, veiller partager cette vidéo. Et kosunga bandeko mingi. Basa la très attention. Na suka l'isolo. Bolanda, la sœur a accepté. Petit wana pesa numéro na vie na. Babandiko solo là, rencontre pe eboti bamisisa. Comme ko solo na bango bien et tout ça la nana. Relation qui pe musika et comme siko ya ba rendez-vous. Rendez-vous il faut ndeko ya mubala route à Belgique, aya siko ko kutana na ndeko na Allemagne. Ndeko mwasi na Allemagne. Comme en Allemagne, bah kuten na bango, ndengezala kaka, la famille et tout ça. Bah solo li première rencontre tout ça. Ah bon yo ce qu'on a Belgique, ndenin boy boy, na wana vanda bien na sala rananga tout ça, bongo yo pe à l'Allemagne ngape na sala rananga tout ça boy boy. Donc il va se mettre d'accord, mais d'accord bah se mettre d'accord à cohabiter très rapidement. Bah décider qui va comment vendre très rapidement. Ko solo là très rapidement. Bandeko bazolandanga la ligne basa ba mikolo la relation amoureuse na bango bakendaki nango très rapidement dès le premier jour kaka ndeko a Outai Belgique va se mettre d'accord. C'était les premiers jours aussi. J'espère que bana miké baza connecté na direct nanga na lobake ba pasaki na hâte comme moi c'est na mobile. Il solo là très difficile. Il solo là très sérieux. Des premières rencontres na bango, ndeko na Belgique, ya mubali, et ndeko mwasi, na Allemagne, ba passa qui vraiment, et ba passa qui vraiment, donc, ba comment ça là, nyoso tout autre ebi, mwasi na mubali, ba koki ko sala, dans un jour, dès le premier jour, ya rencontre na bango. Je continue mon histoire. Bolanda, les actes très passent. Asilicine de quoi l'obaki, de quoi Moubala décide à Bifo à Zonga Belgique. Dans la zone Belgique, de quoi moi c'est côté en Allemagne, mais bah décide qui n'a pas vendre ensemble. Alors, et que ça là que, de quoi moi si son la zone avant, à côté kala, n'a pas ennemi balé 6 ans. De quoi Moubali, yé. Aki ko divorcé tena moi c'est mais moi c'est aki ko kufa. Il y avait 6 ans avant Koutana na serre ou ateke la voiture. De comme la zone na Belgique après rencontre na bango. Abengi petit na bango mutema. Ah en tout cas c'est bon. Tu Koutana na serre voilà, tu vandi tout ça, mbanga bien tout ça. En tout cas, tu comme bima ensemble. Yepe petit azui makambu abengi serre na. Ah viens to benga nga ndeni ayaki tout ça. Ah tu comme ko bima ensemble. Ah, ok. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Ok. Après qu'on bime ensemble, ma camboye au sanini, ma commis au continuer sur ce qu'on a un peu souvent. Comme bime la bango un peu souvent, quelques temps après, la sœur a eu au sanini, a eu au benga ne comme mobile qui a tombé na zemi, a commis na zemi. Alors, et toi là qui ndeko mobile c'est parce que ndeko mobile a yebaki makambu o nini ya yaki pembeni ya ndeko na biso ya mwasi. Bandeko basi basala très attention. Kotika na bana ou kotika na mwana moko, kotika na bana mibale, kotika na bana misatu. Eza di sumute. Avant de prendre un engagement avec un homme ou un homme avant à engagement na mwana mwasi. Pour les cambo pe ko comment pas moi mwasi. Comme comment peut pas moi la mobile. Et bandi pas moi mobile mais et ko banda pe pas moi la mwasi. Donc to ko peut ça conseil avant ko fanda na mutu. Tout na nzambe. Dieu est le maître du temps. Daniel 2:21. Dieu connaît tout. Dieu connaît la conduite de tous. Nzambe ayebi bisonde to tambula. Bonjour, vous allez bien? Il faut faire très attention à ça. C'est vraiment une histoire très sérieuse, très choquante.
ce n'est pas que c'est pas normal que maman otika na mwana moko ou otika na ato tika na bana 10 zela ta nzambe ekoka mobali o akobima na vie na yo kozala presete po lelo ou lobi beaucoup molala neka comme moi sina mobali. Excusez-moi le terme parce que maman bazali ba papa bazali ya mikolo. Non. Prenez du temps, il faut qu'on soit temps. Solo la nzambe, tout na nzambe. Mobali a pembe nangai. Azandeni, est-ce qu'il y a pour un profit? Est-ce qu'il y a parce que t'as la boya, lukanga ba problème? Est-ce que moi je suis pembe nanga? T'as la relation qui est très rapidement ndeko moi sin Allemagne, nandeko mobali na Belgique, mais yoka bakambe bimi na sima. Et ça passe. Et ça passe dans la communauté nabiso et ça passe qui mutema mabe komi tellement ko sakanate yo yebi ko za problème na yo oye ko s'approcher kaka sera batu parce que tikala ki na bala mi balé parce que yo ko tekele ka voiture parce que da désespéré et en dehors ya voiture tala makambo ko bima. C'est vraiment grave. Mais je continue quand même. Ma sœur a ko tomber enceinte parce que comme madame mbal soit tous les jours ou n'est pas tous les jours mais lobby zemero yati zemero. C'est très difficile. Et après, comme makambu tellement est belé, tant que Zemegoya, la sœur a bengi de komubal. Ah, nana musala. Ah, si j'ai un message pour nana, une nouvelle à quoi annoncer. En tout cas, on a un bien té na kenen hôpital, boumba bense bakainga babinanga. Nana zemi. Mais bandeko, ba o bazana basi, ba o bazana mibal. Ou en Europe, ou en Kin, ou en Afrique. Ce qui moi si a tombé dans Zem. Première rencontre d'abord, il faut passer à l'examen. Moi si face à l'examen. Peut-être s'il y a un problème, bah ça moi si. Effectivement, ils ont bon. Donc on a besoin moi si annoncer mobile, annoncer petit copain voilà dans la Zem. Petit copain à l'objet bon, nakoya tel jour et tel jour. Mais comme moi si, quitte à côté naie, à Kendaki quand même qu'on soit rendez-vous et pas ya, bah médecin, bien non face à la prise de sang tout ça, parce que bah ndoye bah comment lande la moine et tout ça. Je fais une émission. Ah c'est une émission. Ouais, c'est une émission en fait. Ah ok. Non c'est pas grave, merci à vous. Donc voilà. Mais excusez-moi. Donc c'est ça. Et ça liquide. Le médecin peut appeler rendez-vous à un laboratoire, à sa prise de sang et tout ça. Tant on commence à ça prise de sang, et ça passe. L'inganité, hein? C'est l'inganité. Le médecin va le dire moi si, madame, vous savez, vous êtes enceinte. De mois qui gagne. Mais savez-vous que vous êtes atteint aussi de VIH, SIDA. Ça fait trop mal. Moi, je suis dans la Zemi. Faut ça ba prise de sang, na ba prise de sang examen tout et bimara. Pour ba yeba parce que dans la Zemba no landa santé à moi. Ba médecin ba yebse madame, wana Zem effectivement mais tu remarqué que aux apena sida oh ba bengi VIH. Donc on a besoin moi ça kwei. Allemagne na kwei. Ba tel la répertoire na elle parle souvent avec qui ou qui l'appelle souvent. Bah, retrouver deux combats bien souvent. Petit cas wana za intermédiaire na bango il a écope ya kulu ya ile écope ndeko na biso mobali na Belgique. Ba bengi ndeko mobali, ndeko mobali abina za au courant. Ba bengi petit copain na wana, petit copain na abina za au courant. Face à prise de sang aujourd'hui na bino. Ba bengi petit wana mobali. Ba bia ya à un hôpital. Ça si yena na effectivement et tomba qui écoute bien aller en Allemagne. À un hôpital. Et placé comment de comment si azalaki ba médecin balobi monsieur vous êtes sa famille voilà madame voilà tu as annoncé une nouvelle boyée ameka un peu ko sala nine ko sala crise donc tension émotion à quoi pour andima quitter
nazui maladie ndenge nini. Après tant ou connaissance et ko zonga ye, c'est là où siko ser na biso abandi ko silike la petit wana ya mubali. Abi mais comment o salinga boy pona nini? Yo ebaki ke vient na yo aza malade et tout ça. Yo ko ebisa ngai nanana vraiment ta sikoyo na osuka wapi boye tout ça nana ba médecin ba madame calmez-vous. Ando pese ba conseil moni sida. Eza maladie, neti cancer, eza maladie, neti hépatite B, eza maladie neti soki soin. Ozui ngo sérieuté, soki autocité et puis tala bakamni negoye la yo. Mais en dehors ba conseil ba médecin. Ndeko moi si atungi samaki mingi et bétier mingi na mutema choc wana. Alors conseil na ngai. Conseil na biso bandeko. To partager vidéo. Ba maman, bon ça là très attention. Tout comme maman perd cause na sida. Akoya pe ko approcher ndeko mubali. Akoyi pe ko pesa yango. Le VIH, c'est une maladie transmissible. Il faut qu'on apprenne 10 temps, Yakovanda Namutu. Bazaki pressé tellement au Saranate pour ndeko mubali, ayebaki qui a la maladie. Le médecin balobi ba pesi bango rendez-vous, balobi ba ya ndeko mubali ndeko mwasi. Le jour à rendez-vous. Po ba ko conseiller bango ba nana pesi muninga. Po ba tuni ozana mubali, oui. Le jour le mec, le monsieur en question est venu dans l'hôpital, na rendez-vous na ndeko na biso mwasi oyo. Ba pe ko sala yé test. Effectivement, le jour après ba rozonga test ya ko bimosike ndeko mubali pe azana sida et effectivement ndeko mubali mutapesa ki ndeko mwasi sida et ndeko mwasi azana maladie ya VIH depuis 1994 et ça passe. Tala ki mutema mabe oto komi nango ndeko mubali tanga kufela ki mwasi na Belgique. Donc effectivement mwasi asaki nini akufa ki na maladie wana. Akufa ki na maladie wana. Pour ceux qui na zongi aussi na sima tangu bande ko mona tamba ndeko mubala ndeko lingateke batu ba mona ba mona quartier baso tambula tout ça ndalo bakake non so batuni yo koloba na batu te ko bimana ngai sinon batu ba ndo koloba ke ah yo mto to kufela ka mwasi ya ka 6 mois tout ça mais ozongeli sous relation mususu tout ça oh ki abana olinga batu ay batepo ay batu sinon batu ba koloba na fille wana ke mais yo garçon ozo tambula na mwasi na uto kufa na sida tala bandeko tala ndeko mubalo ki mutema mabe ko teko la ndeko mwasi voiture o moni ndeko mwasi ça bien. Mais est-ce que bien ou kitoko? Et l'ingolo baka faza la ka mwasi na yo fabi makana yo. Pourquoi quoi ko bebe sa vie ndeko mubali boy? Et pourquoi quoi ko bebe sa vie ndeko mwasi boy vraiment? Ndeko mubali aza kanda ndeko mubali c'est ça bien té. Na minute o to pesa, na minute o to pesa mela. Ndeko mwasi. Tala ba problème comme la vie. Atikala na bala na mi balé même si ndeko mwasi conseil to pesa. Soko tikala ata na bana mibale, ata bana misato, ata bana soki combien. C'est là ta nzambe kokapo, o comme vana na mubali, po ozala pressé lelo oyo, o banda ko bimane, banda ola nae. Il faut que tout nzambe. Dieu est le maître du temps. Soki bazwa ki temps, makambu oyo lingo komate. Nzambe, soki aluka ki nzambe na solo, to luka nzambe na solo. Dieu voit tout. Dieu voit tout. To luka nzambe na solo, Dieu voit tout. Et ça passe mingi. Na communauté na biso photo loba. Faut tout alerter. C'est bien. Donc autant la Bible dit matin jusqu'au soir. Mais ma kamsu ezoyela na canal ka ya nini ya église te. Ma kamsu ezoyela na canal ka za Bible, na canal ka za biblique te. Mutu yemo kona nu assemble la te. Aye ko tekela ndeko mwasi voiture mais ayebe ka na malade. Pourquoi lingi kaka ya ko kanga malade ndeko mwasi après avoir histoire à voiture ko bimana ye lelo tali solonde komi. Ndeko mbali après tout ba rapport à mwasi ganga baby sifi nanga ndeko mbali ayaki ko décider atinda lettre na famille ya mwasi abala ye ba ko movanda ndako moko. Ba ko movanda ndako moko. L'histoire continue ba ko movanda ndako moko. Comme on va dans kumoko a PCP ba blogo tout à présenter na famille a kangi lupangu ndeza ka mariage coutumier tout ça a bali moisson parce que yo ko kuta sera batu
n'a 2 enfants. Oyeko baby ça y est. Et le monsieur, il était obligé de faire quoi? Il était obligé de l'épouser. Il était obligé de l'épouser. Et le monsieur a épousé la sœur pour sœur a déclaré qu'il au baby sifinanga. Alors tant qu'il a épousé sœur Nabiso, a présenté un niveau coutume, tout ça. Après si d'autres naé, va continuer ce qu'on va décider que le monsieur va aller en Belgique, va revendre en Allemagne. Tant qu'il va revendre en Allemagne, place mon corps. Le garçon en question, comme on a Robert. Tous les photos na été peut-être ma photo na soki. Dès qu'on a vu ça moi ça on lingatine de la biso bon on a tout publié partout parce que makambu o a commis ko sala na communauté donc a commis ko panza maladie volontairement. Donc kasiko li solo. A outi ko kitakin il paraît na été vers juin et juillet comme ça. Tant a commis na kin. Tant a commis na kin. A benga sunde qu'on a vu ça moi cité. De on a vu ça moi si a comment qui ko benga yesi ko yo ko menacer na ba WhatsApp tout ça au moins ka ba raison oh mais non téléphone na ngai oh mais OK vacances à kin oza na flat mais téléphone na yo boye tout ça oh mais téléphone na ngai tala kutu ezaki boye tala kutu boye ka ba raison a comment déjà na vie moko ya cash tanga si ça séjour na kin kozonga na Allemagne et pas moi si na ye moi ça tu na bi ah yo na mona yo bizarre ba no kende kin comportement na yo ka ba répondre tout ça tala boye mais ozaki boyete pourquoi ça boye un jour ego tombé téléphone kako bo mona ya makambo téléphone kako bo mona e ko bo mamboka mobali auté musala les ala kaka après avoir musala kokota ndaku afin de 5 minutes à se déshabiller à l'ongoli bilamba musala aki au chocolat tant que chocolat atika portable na tika portable ni na salon la mesa alors moi si appelle le kotaki so ya kin peso ndenini moi ça linga répondre mais akoka répondre té pour et oumele moi ça lobi ah non mais on peut la salle de bain tout ça bon on peut répondre tout ça bon ebika boum atiki na e kati mais moi ça simba téléphone tant moi ça simba téléphone aiko kende siko na WhatsApp na éviter pas jouer à la fond la ronde ni ndenge la sœur expliquer biso na lisolo to loba lisolo na bien to tambusa message to panza na so betela no lisolo uti effectivement pas na yemoko aiko mona na page ya WhatsApp ke place akene na kin na flat na e akanga ba photo na basi ba s'embrasser ba photo mususu amona kuna ba photo moko na ba vidéo moko scandale scandaleuse ça na te ba vidéo amona ba photo moko donc ba photo moko grave. La sœur a informé biso même que amoni ndeko Robert Mubal na ye akangisa même ba photo na batu o ba na kini ba na média total ka bango pe même na TV tala ki mutema mabendeko bakangi na maladi obebi sina sœur moi sina oyo ko bala andimi bo vanda ndako moko azoko continuer ko kende kin a komiti na niveau ya ba sœur oyo to mona na média aboye ko tangela nga kombo aboye ko tindela biso même photo alobi na nga ke ndeko moyembi photo so la mina tindela yo so lo bo panza photo na nga na site na yo lobi mobile na nga so amoni nga pende na za boye na obanga na moni na ba fille ya média ba fille yango pe na yebi ba kombo na bango ah pourquoi Robert a osala boye yo yebo za malade yango na bandeko to sala très attention à ne pas ya ko vendre na mobile rapidement yo ndeko mwasi et ko kipe ko za vice versa yo ndeko mobile et zapper rapidité kaka ya ko fanda na mwana mwasi na minute onde to solo baboy na téléphone comme mwasi akanga na téléphone amone na ba photo ya ba fille ya média atanga na kombo te bonga na otanga kombo ndeni. Maintenant, on va ça très attention. Ceux qui va moni ndeko moko Robert na niveau qui chasse ça. Ça très attention. Mais
na version musuba ça pas attention deni Robert a cause na volonté que nous pensons sida ko changer pe combo ah tu sais je m'appelle boy changer pe combo pour azoko distribuer ngo asango comme une livraison de maladie et là ça lingaka pasi façon pese la qui na biso sida mi ayebaki na et là muso ko sanga susu pasi po a comme panzango na média ndeko moi si neko akesokola na salle de bain akesokola na salle de bain ko moi ça sur téléphone pour azo ki appelle a côté pena na WhatsApp atali boy abi mais oh mais fio na tala que la télé fio mais na bien na média fio donc a regretter abi azo mona ndenge ko panza message ote donc bandeko vidéo to partager ngo soki mutu akoyeba ke na kini kuna koyeba ke garçon azo safula mbongo azo panza mbongo pokaka ala na ye asa très attention azo ata mbongo mais ala na ye ti ondeko Robert a commis donc a comment pas abi atala lobi plus de 5 ou 6 filles ya média na kini total ba on peut na télé eza pasi mingi tala ndeko Robert ki mutema mabe pona nini biso ndeko mwasi pe atotikali na bana misato atotikali na bana mibale bokabona mobale atotikali na bana 4 kolinga te ozala pressé kaka ya ko refaire vie na yo soki nzamba lobino na quelque chose te après no du temps lisolo ya pasi mingi lisolo ya pasi mingi to ebité Robert so ba kanga été donc c'est que ba fi wana tout ya média ba aussi là faut te lancer à vie de recherche mais te lancer à vie de recherche ndeni moi si azolo bana biso mukolo abengi biso pa pesa biso mission oyo apesa biso message oyo azolo ba ngapende naza boye nazo banga na ngapena ko dénoncer Robert pour Robert ata pesinga maladie et ça balaki ngai déjà et ça tinga na ndaku ba charge makambe belé yemo Robert a s'occuper nango amu bala bimi na famille nanga ngaso na dénoncer na ko dénoncer pe ka bongo vague te soki Robert ebi ke ngam na dénoncer ah boya susu ngai ngapena na maladie nani sumu ta ko linganga moi c'est pas fait azo pesa ba raison na bo siko to kena makambo ndeni to si ça ndeni donc vous savez qui bien branché na Facebook yande ko na bino moi mi simple en colo to partager vidéo et vous avez partager la groupe na biso il y a les news ya Nzambe production TV moi mi la seul moi mi en colo aka na ba histoire te aka tous les jours na direct non moi mi en colo à ça la ba direct s'il y a quelque chose où il y a quelque histoire à dire où il y a annoncé et ça très passe partagez cette vidéo suite to Rolanda numéro de téléphone na suite ezali to Rolanda alingi ba pesa numéro de téléphone na pour la vie privée na to batela mais ngai na bande comme soso to travailler na bango to na droit ya ko benga parce que to yeba to ko si sango ndeni parce que ba finir na media ba rosila te parce que moi ça coûte na preuve ba ki na monganda mo boye na flat mo boye na basi tout ça ba omela tout ça ko solo la ba photo kande na ba kamundele hein mutake vacances la kin ah moi taba moi mbisi mo na kinkole tout ça ba fi ba za ba yeba ndenge nini ko Robert asa déjà la maladie Robert a tout ça volontairement abinga persona abi soki pe Robert peut-être a soki maladie pas moi c'est pour moi ça auto couvre moi c'est il y a 6 mois sur azoki maladie pas moi c'est na binga pe revanche tika na tika pe ko na comme pe ko distribuer ngo comme distributeur de monnaie oye kaka bo tata au beti code mbongo ebimi on a évité ndeko Robert so sala ngondé ni mais quitte à nous pour ngala mitie na ngamba basi quitte à vous ba maman bo sala très attention à vie kotika na bana elingolo baté ko bala sauter au refaire sous vite tout ça la très ba maman ba sala très attention tala ndeko moi sindenga baby à peine quoi ko yeba na mubali auti Belgique les premières dès le premier rencontre bala moko babima na mubali tala histoire des okende ndeko Robert faut passer la vie de recherche ba kangaye pour comment distribuer maladie ba kangaye moi si na tali ba fille atala lobi ye na ebi na mona ke na télé c'est grave. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez nombreux à nous suivre dans Facebook nanga les news Nzambe production. La semaine prochaine je crois lisolo to beta ba maman oyoyo ba boyana na mibali ba garda bala na bango longtemps sans batata ba yeba bango
tata pe kuna place atikala abota pe bana mususu mwasi na ya liboso bakabona na ye akenda pe na mwana na ye bana mibale baye kokuta na taki ya mwasi na mobali basala rencontre babima samba yebake yo sa frère na nga za sœur na yo tala ba histoire na communauté na biso nde ekomi tala ba histoire na communauté na biso nde ekomi grave ekomi très grave en saranaté très grave en saranaté donc mama aboti mwana moko na mobali simba te bakabwani mama kenda Belgique papa o babota na yatika na kin papa wana pe na kin atikala akoma pe ko sala vie na ye aboti pe bana musu na sima mais place aboti na bana musu abota na sima ya mobali aza mama wakenda pe na mwana o bakabwana nga akena obota mwana mwasi réseaux sociaux nde makambo réseaux sociaux to mona to sala ngona ndenge moko boye ya bien réseaux sociaux ba histoire est très choquante comment maman yo mema mwana batu o kabwana na ye na mobali songolo mwana na mwana mwasi tokendeka lisolongo so tozana temps ya pasi mingi très 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 choquante des histoires de Oyoka maman comment pe na Belgique abota pe mwana mwasa mbotela na kin amimaye ba ya Belgique ba vanda mwana pe bikaka abana tanga d'études na bien à combien la Belgique tu savais ouais ben maman j'ai rencontré un mec sur Facebook le mec il est joli il est beau et puis kabana ba ande baza ba français tellement milai sur les réseaux sociaux moi nazo rencontré maman na yeke à ça la rencontre na garçon Zambi kaka kwa luzolo sinon to sambela nzambe bien makambo ezebele nzamba zo yeso zo yakala mingi to mona makambo na to siso mona te to mona makambo ebele mais to yeba nde sikoyo so to lingi makambo ekomela biso te bonzambe fezala trop makasi ya ovanda na nzoto makila sinon non so zala bonzambe te makambo zo ya du jour au jour mwana wana ebisi mama na yeke ngai na sala rencontre na garçon moko azana kine tout ça nani nana Alexis pe ba photo Alexis pe maman ebika bana ba secret ba zo ba maman le ba master Alexis ah bien bon ben comme pe mukolo à 25 ans ben tu peux avoir un fiancé hein? Donc c'est pas interdit et tout ça mais ça l'attention tala bobo tara ba garçon pe hein ebika ndeto e ba makamna désolé kaka la communauté na biso qui garçon qui copinage et tout ça mais ça quand même elle comme quand même mukolo mais je peux te donner quand même conseil tant que maman photo souka mais en tout cas les solo to beta liboso ba maman bo sala très attention que le Seigneur vous bénisse donc otika la bana ezate ko sala désespérer na vie zo atana yo so mobali msoye il faut ko tika mobali wane pas nzambe nzamba lobela yo que le Seigneur vous bénisse veuillez partager cette vidéo pour ça n'y passe dans la communauté na ndeko Robert Nirazo pendant sida photo ça la vie des recherches na ye to yeba comment nous pouvons l'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez très bien branchés à www les news ensemble production TV et na Facebook yande kolabino mwembi simple yankolo en tout cas son abandi na sala dédicace nga ma sœur Dorcas mwana bilaka que le Seigneur te bénisse mon vieux Toko matumona que le Seigneur te bénisse ma sœur Melina Gola Melina que le Seigneur te bénisse ma sœur Mami Bio que le Seigneur te bénisse Blessing Eliada, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Eva Kilumbu, ma sœur, que Dieu te bénisse. Ndeko Korkidea, Katlea, que le Seigneur te bénisse. Excellence, Joël, million, que le Seigneur te bénisse. Ma Blandine Faya, que le Seigneur te bénisse. Ravi de te voir, Aline, merci. Maman Alice, que le Seigneur te bénisse. Ravi de te voir en ligne. Maman Nika, Ridora, mais que le Seigneur te bénisse. Mon vieux Pedro, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Vanessa, Tunde, que le Seigneur te bénisse. Mon vieux Docking Coach, que le Seigneur te bénisse. Église des messagers, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Mon vieux Pedro,
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Jires Nzaou, le grand comédien, que le Seigneur te bénisse. Pasteur Jires. Ma sœur Matezo Joyce, que le Seigneur te bénisse. Évangéliste Mami Makila, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Maman Ange, Manen, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Mireille Mbwesso, que le Seigneur vous bénisse. Ben, nous sommes presque à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager cette vidéo. À la prochaine. Bye bye.